Bonjour à tout le monde, Balandia, Congo #1. Merci parce que et mes marabas distraction, il y a n'engenyo sonné, que distraction ils allaient belé, si vous tous la il y a salle, il y a football interne pour l'hiver, donc tu aurais filmé la mission de Congolais, je crois, la balle à mon paya, donc petit match, je crois, comme une mi-temps, alors paiement, donc tout la pour vous comprendre que mon kili oyo et zakara musique culture sport babiloko belé ya kosakana ezali nango et c'est à nous ya koyeba ko diversifier dans deuxième terrain awande ba congolais ba route na susu na bandeko mso ba paya toujours tona kati ya basal ya hiver donc na kati donc bien n'habité ngaza spécialiste à football mais n'habité sur autre terrain synthétique mais ils ont toujours na cadre il y a biloko yo tozolo baké il faut to amener na mboka na biso vraiment aux homona lelo communauté congolaise il y a Toronto baya bakutana basepela loko ezaki lundi moko férié batwane na ndenge baye bazo solo là vraiment na moni bandeko moko ba congolais awa na approcher moko na bango na tuna yo mbote ndeko na ngai mbote bon question ezali que parce que toza toujours na cadre ya koyeba lokola bino bana poto bo suspendre ba musique est-ce que ba activité mususu ezate oyo parce que bango balobi que culture ezo kufa na ebite point de vue na yo bolo bande bon omoni na kati ya poto makambo ya kosala eza ebele ozomona neti awa tozali na kati awa omoni basali stade na kati ya yanga ozomona donc bato bakoki kobeta football bakobeta match na bango ndenge balingi baekipe ekobeta ebele en même temps donc activité mobimba yango wana ozomona mais oyebi na culture na biso musique ezwaki ma place moko ke bamusicien bazobenga musique culture na sens que quelque part on dirait musique ekomi synonyme à culture parce que culture na biso sport eza na culture te politique eza na culture te kobeta mbunda na monyo na mbunda eza culture te to kaka miziki ya papa wemba to wera son nde moto eza culture non bon omoni culture eza koenglobe makambo ebele ozomona culture ezali na art culture ezali na musique culture ezali na habillement culture ezali na manière ya kosambela culture ezali na biloko ebele science eza na kati ozomona donc nyonso tu wana eza kofaire partir na culture ya bato moni bilei makambo kilikili omoni donc yango tokoki koselimite te kaka na musique omoni musique ezali une partie ya culture soki ekomi ke musique nde ekomi eloko oyo eza koconcerne culture mobimba eza korepresente culture mobimba elingi koloba ke peuple wana akomi na kufa ozomona po peuple bakoki kodefinir ye kaka te likolo ya musique makambo ezali ebele tozali na sport ozomona esport eza kaka football te badiscipline ezali ebele ozomona donc bato oyo bazali kolanda kaka mwa eloko moko c'est-à-dire que vi na bango ekomi onire limité ya normality donc eza quelque part neti fait kodésinformer population parce que ntango bazoloba ke musique eza bazo insinuer que eza totalité ya culture eza des informations absolument donc ezali penza na lolenge wana ke ntango bazali koyebisa bato ke culture ezali kaka musique elingi koloba ke bazali kobungisa bandeko na biso oyo bato ebana Congo nzela ya koyeba boyebi ya solo donc boyebi ezali kozala na
makoki oyo ekoyebisa bino bosolo omoni or na kati ya bosolo tozali na makambo bongo na bongo ndenge tozali komona awa kobeta ndembo kosala babasket bamakambo ebelebele makambo nyonso to wana ezali kofaire partir na kati na culture ozomona donc kaka miziki te miziki ezali moko ya kati ya makambo ya culture. Alors eloko nini okoyebisa kasi na population et surtout na bamusicien oyo bango bazoloba ke non eza jalousie ezali parce que bango bakoma kosomba mituka bakoma kosomba bandako nayebi te soki yango nde kobongisa culture kosomba bandako personnel kosomba bamituka personnel conseil nini okopesa na population mpo bayeba kodiversifie kosakana na bango koyekola na bango makambo nyonso. Bon, omoni loka biso toye awa toyaka toyokaka miziki tobinaka mpe miziki ya mboka na biso mais kosepelisa nzoto to kozala na makambo oyo ekoki kosepelisa bato ekoki kozala limite kaka na makambo ya miziki te ozomona toza na makambo ebele donc yango conseil nga nakoki kopesa bandeko ezali kaka ke bandeko bafungola miso makasi mpona bayeba ke kosakana to kosepelisa nzoto ezali kaka na ndenge oyo ya lolenge na biso ezali kaka mpona makambo ya miziki te. Voilà. Toyoka na mwa mbunda musique traditionnelle parce que toyebi ke awa na poto d'ailleurs baétranger balingaka na bango musique traditionnelle koleka musique na biso mais to néglige yango théâtre national ekufa batroupe national ekufa betela biso mwa eloko moko erapele biso bokoko na biso. Merci mingi. Merci Longonia en tout cas esongo mingi pona interview oyo pesi ngai pona bandeko bazala informé na mwa makambo oyo tozaku kosala na kati na mboka oyo.